Zoom Congo Plus, zoomelage toujours. Lokola momesano na magazine na bino Zoom Congo Plus ndenge tomesana koyambela bino invité magazine. Lelo situation na mwana mboka Vakindala ou azali analyste politique azape président ya plateforme moko wa kamara totu na ye akoloba na biso. Donc nende to ko solola makambo ya mboka social ya peuple congolais makambo koleka politique ya mboka ensemble avec mon mboka Vakindala ndé to ko solola ndenge azalaka toujours présent na invitation sur Congo Plus pour na ko défendre intérêt ya peuple congolais. Mbote mon mboka Vakindala. Mbote ndeko excellence. Bonne santé. Santé za malamu lokola mokonza mboka zo sa makambo ndenge longo bani. Santé za malamu, santé politique et puis santé sociale. Alors boni plateforme na yo isa soutenir bande bayeba oza ko kamba structure ni. Notre plateforme c'est LCVF, Ligue des communicateurs volontaires fascistes. Donc jusque-là, l'activité est zongi comme d'habitude, tous en boto na 3e niveau, adresse est déjà connue. L'activité zongi agenda na biso ya 3e semestre tous en tamango déjà. Le programme est ali tous qui est déjà la campagne de sensibilisation sur les valeurs humaines. Et puis tous compte na deuxième étape il y a sensibilisation sur enjeux politiques, contenu, il y a retombées diplomatiques au chef de l'État au Tikozwa. Dossier il y a 50 milliards aux investisseurs allemands. Donc tous qui sont sensibilisés les avantages il y a contrat au qui n'a pas allemand. Donc tu as déjà la 3e phase pour te expliquer les avantages et créer emploi dans la carte mboka. Donc tu as la 3e phase tu peux expliquer les valeurs humaines, les valeurs politiques et puis les avantages il y a accord au président assigné qui en Allemagne pour tout bénéficier des deux. Alors le rôle aussi mi pe point ngo izape malamu mingi mwana mboka likambo ya ba investisseur na carte mboka population parce que les gens ont zoomé toujours aux alliés intérêt à peuple congolais. Bolbara qui est investisseur mais jusque là tout le monde rien ne change, rien ne bouge. Pourquoi? Contrairement à la prière yande komuzitu aloba ki ba osala effort investisseur bayate le sambwane qui est pas satana et qui est pas démon. Jusque là, tout le monde ensemble dans la tour. On avait un problème sérieux il y a pandémie. C'est que c'est un peu de bloquer notre système politique partout ailleurs dans le monde. Non, pandémie et ça les plus de 150 jours. N'est pas président de la République. Deuxième année déjà en autre que donc excellence, vous savez bien le système politique que nous vivons actuel les athées, tous na plateau moko d'orté. On travaille avec des alliés. Oyo tant soit pe bazo meka ko fongama me baza ya ko kangama et permettre biso tous en vitesse et agenda chef de l'État mais tout monde qui va sortir l'année passée ou ba tebele bolelaka mais ba retomber comme vous savez avec la politique et na management et tambolaka na bateau magique il faut d'abord s'aimer et ça lokola makambo ya bilanga akenda ki libanda loni auto banda ko loba makambo voyage. Après avoir colonna, les blocs comme Obota. Donc, ni tété pandémie au Ezubiso plus de 150 jours, on allait déjà avoir des retombées diplomatiques positives. Mais une fois que on a mis déjà tout moni somme impossible. Et tu as la Congo 50 milliards avec les fameux chinois qui moins de 3 milliards. 5 chantiers comme Zobo et le Kaka. C'était moins de 3 milliards. Mais actuellement un contrat de 50 milliards dans le Salamate. Donc, dans 10 ans, nous allons vivre le paradis. Oyo, Mokozambo Kalbaki, Azan pour ça, milliardaire, millionnaire, Bimanakata Congo. Donc, on va travailler dans le projet Tokozalana pour nous pousser un coup de pouce. Tokopesa, Oya Biso Tozanango, la communication pour Makambouana, les retomber là, tout Simbango. C'est ça. Donc, investisseurs auto sambelaka lobby dans des komuzi to bayate les loba komikoya ou déjà couille à mettre les autres là ba ko emboîter pas donc local a déjà allemand parce que nous traitons avec l'état les autres traités dans un chinois mon côté à te kaka chips na Chine te nous traitons avec l'état direct donc ba o bazo yeza l'état ba sali accord entre états donc yango ndé to mona ki lobby mikolo koya to komona ba retomber nango direct pe palpable. Alors parlons maintenant des accords au Salma. Avant président Tshisekedi à son pouvoir, il y a des accords au Salama na ba chinois na ba tumususu. Il y a 30 ans, il y a 20 ans na habité. Importance nini ba accord wana eza nango vis-à-vis la population. Vous savez, il y a eu des accords dans ces pays oyo ezalaki na subasima makasité. Ezala ba forme ba accord oyo tous les cas va procès outil koleka ah au moment vous avez signé un contrat avec mais c'est là société ont changé ba combo pour ne pas citer les noms. Donc il y a eu des accords où ezaki na ba intérêt ya bato. Au passé commission, tu prends ton truc aux humains somme na yo aussi na poche. Ba accord où to meka ko vivre nango avec des familles chinois
o bazana banda ko représenter Chine ya pays te banda représenter ba ligablo na bango na Chine azana tracteur moko azana élévateur moko aya sombi pa ou awa na kato bakomosela biso musala soit disant 5 chantiers soit disant changement de mentalité soit disant ba bloco anya surtout et apporter souris. Donc cette fois-ci les accords c'est entre l'État ba etami balé basangani ba yokani. Il y a aussi des privés sérieux. OK. Oh ceux qui ayi alaki expertise na ye ba osala. Mais ala te privé moko oyo azana eloko awate azwi mbongo po banda musala. Donc les accords oyo mekaka ko signame na kala na continuité à l'État ba ko landela. Oya bien ba continuer ba oya mabe ba ozali banda. Donc jusque là l'avantage c'est traiter avec des hommes sérieux. Automoni lelo, c'est un peu ça. D'accord parmi ba besoin oyo ezalaki awa ko le katomonaki de kametali ba maison préfabriquée ba imboka batuni mais pourquoi tolobaki il faut président lobaki à rendre ba congolais riche ko rendre ba congolais ali ko soutenir ba œuvre aux akosala na bana ya mboka mais tomonaki likambo ya ba maison préfabriquée et que nango na maboko ya mopaya tandis que awa na mboka tozana na nyonso oyo osala keba ndako etongama na ba conditions bien pourquoi et ça na magité. Vous savez le projet il y a le fameux monsieur Jamal et ça projet oyo qui sur la table toi mokonzambo ka accéder na pouvoir et ça parmi ba projet oyo à l'époque Bitakwira ameka ki ko traiter mais ekota ki en exécuté tant to koma ki na initiative ya ko lancer ba travaux moko phare ya 100 jours ya mokonzambo ka yango ba lukaki quelques projets oyo ko pesa ba impact visible. Yango wana batriaki batango likolo à table en complicité na bato bandai ko gérer présidence à l'époque. Okay. Eh ben l'idée était bonne. Mais pratique de sur le terrain comme qui mabe. On s'attendait peut-être à tirer projet wana pour avantage ya soda, avantage ya population nga bénéficier na ba préfabriqué. Eh mais bato o bandai ko exécuter na c'est politiquement ou soit ba o bandai ko pesa mibeko ba kenda ki nango mabe. Donc l'ordre ezaki nango bien idée ya mokonzambo ezaki bien. Mais abus du pouvoir, excès de pouvoir au ezaki pas bandeko na biso ba gérer qui projet na moto ba pesa ki o ba confirmer qui parce que si vous suivez procès na Mobimba tu vas comprendre que ba ministère azaki innocent ba partenaire bazaki innocent d'autres conseillers bazaki ba innocent et tellement ndenge wana c'est que banda on tout suite dans souté bon suite ezali mbongo o l'été bimisi suite kozala à ceux qui va condamner définitivement parce que bazo qui n'a pas appel ceux va condamner définitivement aza censé ya kozongisa somme wana so zongisa somme wana les travaux vont continuer wa pe bandeko ya INCP ba ko réclamer pe ba quitter mwana mboka fitel caméra wa ko partager même non l'état des droits c'est pas ça non l'état des droits c'est pas ça l'état des droits c'est quoi aucun procès au sambi justice indépendante au gagner la justice ba bimisio l'état des droits ils ont la deux poids deux mesures côté les malabalaba ko ganga ba bimisa moto na bino wana état des droits te état des droits auto bunda kina caméra auto bunda kina batonyo soto to bunda na honorable député Fayulu auto bunda na batonyo soto oyo oyo était Tshisekedi wa Mulumba aluka banda zalati ndenge atiki biso kondo état des droits zanini olongi na justice ba pesio bolongi na yo okatani osali prison donc ko tambola na nzela ezo permettre état des droits te état des droits rotambola pona moto wa kangi na boloko les états des droits te état des droits ali justice équitable droiture l'indépendance de la justice c'est ça l'état des droits. Voilà moi na mboka to kende vraiment malembe wana tozali na invité na biso mwana mboka Vakindala ozali molobeli ya peuple ne to solo makama mboka ndenge zalaka alors mwana mboka lelo tout comme on a changement et tout comme ça la mais sur na équipe il y a accord FCC cash tout comme on a ngambu il y a IDPS balongoli quelques têtes ngambu pe il y a FCC balongoli pe quelques têtes alors yo lokola analyste politique comment on a changement wana croyez-vous que cette fois-ci résultat marqué positif et comment on en a pour un avancement mboka? Oui merci excellent de l'entrée de G il faut toyer bakango accord ya FCCK ce sont des accords privés ça n'a rien à voir avec l'état congolais et ça accord moko privé des familles politiques basangani basali yango donc eko quota et ça l'influence politique mais ça n'a rien à voir avec l'état congolais malgré tout et ça par rapport ya course auto ça qui a baponami ba élection majorité présidentielle kende mususu côté majorité parlementaire kende côté mususu président abimi côté mususu donc accord FCCK changement ya ba jouer ou soit ya ba pion. Ça n'a rien à voir avec la politique congolaise, ça n'a rien à voir avec l'homme congolais, ça n'a rien à voir avec les intérêts des Congolais. Donc, Eza Makambo Yanda Kunabango, Bayokani,
joueur oyo abeti Amélie mais Pema. makamanda kuna bango papa Non, je vais illustrer. Non, de l'entrée de jeu qui ça de l'influence sur la politique congolaise. Il y a un changement, il y a des joueurs oyo ya lembi ya Amélie Pema, entraîneur abimisi ya kotisi mususu. L'équipe reste. Vous savez, problème est anine. Nakati ya cash. Batu o bakenda ko représenter bango nakati ya commission wana bazwa kamaloba oyo uti na cash. Nakati ya FCC bato baka ko représenter bazwa kamaloba uti na FCC. On peut tout changer. Tant on se voit que Malba est na FCC, aux autres Malba ils ont directement et pas nani. En vrai dire. Écoute, FCC n'a pas composition dans ma cité, mais côté ya cash. Na ba autorité morale na bango ne baza ko Malba FCC côté la agité, oza na 99 ans, oza na 100 ans, oza na 10 ans, oza libre ya penser na yote. Kolanda grade ya professeur té, kolanda o excellence té. Ba papa oyo nyonso tout baza na FCC. Basela kamaeli na bangote bazaka na moto moko babengaka autorité morale. Avant alia il faut papa na loba. Avant aller kananze il faut papa na loba. Soko autorité morale lobité papa na zana loka kosala te. Donc FCC ba dépendaka na moto moko o ezali ndeko sénateur Joseph Kabila. Donc avant baya kobima il faut sénateur aloba. Idem na kashi peza na moto moko o pa kambaka bango. Oto yebi biso nyonso tout cash ezo dépendre. Yepé bazela rapera yé aloba. Ezo dépendre. Cash ezo dépendre pe na mwana mboka mokonza mboka. Donc ça rien à voir. Bango nyonso tout. Ba changer joueur tactique et donc ça c'est que problème il y a peuple au doit souffrir ils en ont kambu ya ba pionté le rôle il y a des kambu ya ba autorité. Na lobby boy. Le représentant na kati ya commission bazana ba vité. Avis eza ya kati, avis eza ya classe ya plateforme politique oye ko soumettre. Eza lokola ba représentant ya cash na ba représentant ya FCC. Donc ça rien à voir. Joueur ou va changer, attirer la tactique de jeu. Peut-être genre il y a négociation parce que bon, je ne sais pas, l'analyse personnelle. Na moni babimisi bato ba sans chaud. Mais par contre, la moni ils allaient sous terrible. Pour babimisi bato nani balongoli ndeko kabunde po ebike kabunde alinga apesa ka 2 secondes tena likambo mba moko abimaka bayolongola nani champion nani wa kimono nani Shadari balongoli sensei Shadai balongoli pe koto mwana mboka kabunde donc maître nageur na élève nae nageur bakei chimanga pe lisusu azaki pe parmi bato balongoli akei na bango ndenge olobiana ba force wana o balongoli est-ce que bato baza ko remplacer te eloko changer nini ezali atmosphère ya débat bazaki bato ya chaud balongoli bango mais j'ai etikali donc balongoli atmosphère ba changer climat bakotsa siko ba climat moko tempéré ndeti ndeko Nehemi azaka mwana douceur na ye bakotisi ba Peter Kazadi intellectualisme mwa makambo moko azalaka moto mais ameka pe kotsa makambo na se babino to kende toko na table ronde na système ya se to sola nenga se mais j'ai etikali kaka moko tolobi boye j'ai wana bako solola mais population azozela eloko moko kuna te population azozela retombée positive population azozela maloba chef de l'état social babiloko nyonso to alobaki afongola biso ba jeune tokoma ba milliardaire population azozela to palper tozozela te Kabunde na Shadari tozozela te Nehemi na Peter Kazadi te. On n'a pas besoin de têtes, on n'a pas besoin de noms, on n'a pas besoin des individus. On a besoin de retombées diplomatiques, de retombées positives et sociales où la population a simba. Donc, dès l'entrée de jeune Alobaki, changement, il y a des joueurs, ce sont des feux privés. Na boya qui écoute pour influencer politique, malgré tout, ils ont la même mise. On croit que même un plus na vie à peu plus. Un plus, c'est ali. Eza makanisa mokonza mboka akele yango na gouvernement et qui na ba entreprise publique qui attend en exécution un plus yango wana un plus ekobima na FCC kachité et plus ekobima na présidence gouvernement assemblée sénat et puis les provinces. C'est ça un plus. Moi na mboka vakinda la to kende to semsu dossier moko ya guerre ya mboka na biso guerre ezali kosila te mokonza mboka alobaka tuka koti azubo konzi akomema état major na est
mais tomoni depuis guerre banda papa ti lelo bande on a so ba kokufa se kokufa toyebi te solution nini pona ekokosala pour que bitumba oyo esila na kata mboka na biso. ndeko excellence ezalaki souhait moko ardent oyo mokonzi ya mboka azwaki kosisa bitumba na este eza souhait na biso nyonso tu au moins ke ozala congolais te au moins ke ozala bénéficiaire ya guerre. Ce que je disais na mo la guerre ya este eza fourni eza sponsorisé na Occident. Toyebi crise actuelle où eza na Occident yango babani komeka ko alimenter ba poche nyonso tu wana. Toyebi faut bazwa ba minerais, toyebi faut basala boye. Pas ces akanini parce que l'Occident aza aposa biloko. Ayebi guerre de force ezalaka, forcing ezalaka po bazwa biloko ba message kozwa. Pas ces akanini, ils utilisent nos frères congolais. Bazo utiliser ba soi-disant honorables, les soi-disant députés, les soi-disant sénateurs, les soi-disant excellences pour basala biso babe. On a vécu dans ces pays, il y a d'autres personnes qui encadrent ça, homme, afin de faire place, la place la guerre est alimentée. C'est une guerre politique. C'est pas une guerre normale, Guerre bande bazwa keloko moko te bakota kaka bayibi baki bakota bayibi baki ezali il faut une décision forte oyo ko permettre congolais nyonso tout atelemela ngo. Il faut tokoma na niveau moko oyo politique société civile opposition toloba te wana ezala ya solo te to boyi parce que lorsque mokonza mboka azozwa ba mesure et que mutu muso azali na opposition ayebi ke yepa osala parti na makambo ya este. Mais azana opposition à ça la makele il a lobela pe makamba guerre à est. Mais aliaka mbongo ya guerre. Aliaka mbongo kolta, aliaka mbongo ya minerai. Mais changement et tout ko ça makana mingi te na côté ya armée. Vous avez rassuré que changement et comment on appelle na ngambo ya est kuna? Changement eza na initiative pour makambo échanger. Pour makambo échanger pour le système échanger parce que il y avait d'autres officiers militaires pe azane déjà complice à kota na kamususu azobunda na complicité azosama comme na complicité yaba meka pe mokonza mboka meki ko sala changement là mais sous ezali to dans ba politiciens moko conscient. Il y a des politiciens qui profitent na guerre, je vous dis. Il y a des politiciens batlekaka na TV bazaba alimentaire ya guerre. Je suis un Congolais naza na nationalité moko guerre o ekosila. Eza souhait mokonza mboka eza souhait na ngai eza souhait ya bana mboka o bazaka na nationalité lokola mboka. Donc guerre à est ekosila. Mais ezo senga premièrement tous à la autonome sur le plan politique. Autonomie on a zolo bezanini. Il faut si ça procédure ya indépendance. Ouais, na monaka décolonisation. Moi j'appelle ça décolonisation. Indépendant to kota pendant indépendance té. Tout ça, tout fait 60 ans de décolonisation. Décolonisation, c'est un procédé où ça avant indépendance. Il faut d'abord politiquement tous indépendants, économiquement, et puis gérer nos frontières. On sait longtemps tous nous indépendants. Après 60 ans, ça crée des choses. Donc il faut la politique nabiso, bakondi o bazo kambalelo, il faut aussi la indépendance ya Congo. Bana biso bakoya lobi ba fetaka indépendance ya Congo ya solo. To fetaka décolonisation te. C'est ça le vrai problème. Mukolo o to komaka na bosomi, mukolo to komaka indépendant politiquement, économiquement, de to mona makambo changer. Aussi longtemps toza na étape ya décolonisation, makambo ko changer te po wallon flamand soka nga simba akokota simbi. Mais lorsque on gère nos frontières, donc juste là tu as toujours manipulé. Mais papa, jusque-là, l'Occident a la même mise. Jusque-là, l'Ibanda va simbaka. Même les politiques sont manipulés. Il y a d'autres personnes qui ont la politique qui sont à Pamba. On dit qu'on a besoin de ministère qui est à Pamba. Alors, ça, l'anzoto à Pamba, makanisi, nzoto, molimo, nous sommes tous à Kalibanda. C'est la besoin Simba Manduki, à Simbi. Pemandambu, à Pemi. Donc, c'est comme indépendant. Frontière na biso ezale sous passoire te. Mwana mboka vakinda la tosimba dossier ya CENI to moni awa TGI. Tribunal de la grande instance bataille ko confirmer dossier à mwana mboka Rosa Malonda na tête ya CENI. Mais personne et donc ezani. Oui, pour une fois on a répété ndeko Rosa Malonda aza médiocrité. C'est une tête bien faite, aza jeune lokola biso ndeko ya biso ya 76, c'est un jeune.
Donc toboyi ete eloko biso to regretaka na LCVF to binini basa ele lokwa Judas Iscariote te Rosa Malonda eza yete posa koza mokonza seni eza kanzoto na yete eza kaide na yete bato balukaka ba etize ba comme mokonza seni na nko nde to boyaka to biboy ele kana TGI ele kawapi biso to zelaka nini mokonza mboka akosinyaka ordonnance wana te o ezo lekisa ronsa donc TGI eza chambre eza instance eza problème te et bakosala na matete bakosala na limité loko esami na TGI na instance ya tribunal ya grande instance eza limabete biso to bini akoki kokomaka mokonzi te ka po TGI andimi akokomaka mokonzi aseni na ordonnance présidentielle l'état que ordonnance wana ebimite biso tozomona ete to biboye Rosa Malonda akokomaka mokonzi aseni na TGI te en plus nzoto oyo nango ya Judas Iscariote eko permettre ete akamba seni eza bomba retardé po o déjà nanga salaki ezaki bozoba malgré tout on dimango ndenge eleki toza posa lobby makambo ekoleke kpeya na maboko ya Félix Tshisekedi te bafinga seni à travers yete to la posa tokende s'il s'agit kotala ndeko Denis Esanga na idée ya réforme tokie na réforme s'il s'agit réforme réforme ya seni faut salama parce que il y a des points où il faut tolobela entre autres c'est il faut simba c'est il faut simba entre autres kozonga la système AD il y a comment il y a des tours il faut zonga là c'est logique na système ya kobimisa président ya seni il faut to ibando salama ya saba eza ka moto moko te ayaka avandi longue parti politique à côté société civile tina suka yo te botsai donc c'est un peu ça to kizalaka to kende na ida réforme eza bien mais na nyonso te eza ba point ko simba donc il y a des tours to simbi ya sei to simbi ya makamususu na ndenge ya ko désigner bakambi ya seni réforme ko sama na poana ba point ya ko kabola bokonzi simba bo ebenda bo wana nde toza na ete bon to susa na dossier ya suka oyo ezali réouverture il y a ba église ba trafic tout ça ndenge mokonza mboka alobaki le 15 tomoni ba église efungwamaki tomoni pe kuna ba autorité ya la police ba PCP ba ordre ke ba mona respect ezala na chaque église ba somisi ba thermoflash donc ba biloko anya sous etami ba pesa ba condition mais pas si ezali comment na que ba disposer la police na civil ba kendaka na carte na l'église ko kenda ko vérifier ceux qui ba na nzambe baza ceux qui ba baza ko respecter vraiment ba geste ba y éviter ou ko soutenir point de vue na merci de question premièrement idée eza malamu mabeza kanini pratique toza na système oyo likambo ko uta ya malamu ezokite ezobeba tie ekoma na mutu abise ekomi pala nga masina ekomi ya kopanzana idée eza nini idée ezali maladie ekola te to maîtriser maladie jusque là non to komi na 10 000 cas te tozo danger toza na 9 000 plus de 8 000 guéris mais katon ekwite nde bakili mikili musu babaki na Congo soit na Afrique kozala terrible ekwite idée ezali to observer ba mesures sensationnelles pour maladie ekola te bongo balobi boye progressivement lokola to sisaki na makambu ya ba bare ba ville zongi ba province tobi deuxième étape ezaki ko fondla ba frontière na ba église ba fondre ba frontière lobi to ke na ba stade mabeza sko application babi pasteur gérer église na yo gérer église nini ça ba biloko nyonso te ko permettre mutu azala contaminer na église te eza nini thermoflash eza nini système ya lave-main eza nini distance à 1 mètre eza lisumu te soki tosala yango to applique yango po corona eza na état d'âme te corona na kati ya église ekoyoka soni te problème soki makasi eza nini comment gérer ça ogérer yango ndenge nini tuna biso bandeko na biso ya la police il faut toyebaka mutu nyonso toyaka la police eloko ya liboso ya kokotisa ye na mutu ezaka mission na ye mutu azokota la police akoma déjà roulage po azwaka ba 500 francs ba 1000 francs aoyebaka mission na ye te donc so mutu aye la police elo liboso mission eza nini eza kobatela peuple na biloko na bango soki mutu déjà azokotama déjà police azokola police ayebike ngai na bando batela peuple na biloko na ye aosala babi te
ata koti na église akuti likambo ako interpeller bien. Donc ceux qui policier bi mission na ako sala bité na église c'est bien, mais un pasteur aza déjà berger bi ko battre la ba âme bi ko battre la ba bibole là jamais otika moko abunga. Donc jamais bakokuta likamba wana na kati ya église pour pasteur ko ba disposition surtout pour maladie ko yate. PPCP pas cité. En pleine intercession boye, moi la police ekoti oteto banan conversier tout ça. Mesure d'application. Biso to lobi boye. La police a sala nyonso azo sala. A sala makamu nyonso azo sala. Mais na suka biso to sala na posa ya bilan même sur le plan financier. Parce que la police a koti simbongo na zo bisa oso to bika to zo ba la police a changu mbongo ekoti ko kyo sala tanzela pe moko mukuse. Vraiment. Ngai na kozela na zela kana sambela mikonyo surtout naza na katine na ngai ou bien na kitisa ngo muke la police azwa ngai eloko na kosenga akosela nga acte oyo azoli 5000 apesi ngai quittance mwana mboka soki bakangi yo bazio 5000 mais asela mukanda akoma numéro na ye pour la police na suka ye aza habilité te azwa mbongo mais lokola congolais nyonso to bakanga yebi ki apesa mbongo na la police na suka to ko réclamer ba mbongo wana la police muto apesa mibeko ensemble na gouvernorat o alobaka policier azwa biso 5000 akosela biso bilan compte rendu ya ba mbongo nyonso to azwa na boka population. Donc tobi ko zwa ba mesure eza mabete pasteur en tant que homme dédié serviteur berger oza obligé ya kobatela la bampate. Tosi na mutuna ya suka na kuna toti komona na ba image oyo mwana mboka les guerriers du Congo plus Eric Genebal a dit que la biso la police et ko beta mama oyo sa ko teka libosa mesa na ye ba poisson masasi pona nini alataki kashnete na habité niveau wana ezali éducation oyo ya ko telemela yango na bandeko na biso ya la police ou bien eza bablo komoko izo ko senga nini. Moi, Mboka Excellence, tout ça, le problème sérieux. On a besoin de députés, on a besoin des élus, élus à bien et à peuple. S'il vous plaît, tout ça a besoin d'élus à peuple. Moutou a yebi population, a yebi bato azana bango na commune na ye, a yebi ba revendication na bango. Réforme fait ça la matin à la police. La police n'a biso lelo bazwaka muto mobulu nde bakote na la police. Eza synergie eza liboki ya bato mobulu te, eza liboki ya bakulu na te. Lelo soko ko mobulu makasi mo ne fa ki na la police. Mais tant que kulu no kote na la police, sort yango wana. Pour déjà beta machete azaka na kombo l'état te. Et faut pas boma na kombo l'état. Moni policier moko o bomo na ba image atako bunda na ba colonel. Ye moko contre ba colonel nyozo tout. Donc bagarre ko défendre, so impesima à défendre tout ça. Eza pas si moko koloba makambo mboka boy peut-être kota malibanda. S'il vous plaît. Mokonza mboka bloko mususu foka ya kita sala te. Ce ba peso étendi ya pouvoir, il faut que ba ko sala lango. Moi je regrette la police na RDC surtout na capitale là où je vis. Donc c'est 0,0 sur 10. La police est loko malamu o la police asala kala mboka oyo. C'est aussi la police o ba roulage et ça ko récolter mbongo. Na ba même c'est officiel. Na des bonhommes, j'étais victime, j'ai des images. Na tout ni policier roulage. O kanginga po nani na posa na infraction o mukobo kanganga na ba kina tambola na mutuka. Azaki incapable abi bon. Le qui a quelque chose il est déjà 17h toti kala kabu. Quel genre de la police to sala na mboka o. Et lo kama lamu la police a roulage asala ka kozwa mbongo. O ya biso o na nzela na ebite. Soki ujana na ebite lo wana ba uta wapi. Ba créer bango ou bien ba botama na ba mama. Les ba inhumain. C'est impossible. Na ebite police à Kinshasa o. Si y a un commandant suprême, ce qui est dans le numéro 1 à la police, est-ce qu'il y a un foutaka à la police? Est-ce qu'il faut le dire? Makamoto au monde na Congo, est-ce que la police ba les 30 minutes il y a formation? Pour ne pas dire formation il y a un mois. À ta parade, ceux qui ont capacité à former ça. Mais conscience, est-ce qu'il faut formater des personnes? Pas changer bango ba mémoire. Tozan à la police, moko impossible. Auto hérité na pouvoir impossible. Donc tozo ko bana bango. Est-ce qu'il faut les tuer tous?
est-ce qu'il faut le suspendre surtout? Les gens nakata musala siko yo kosenga basala nini pour que quand même conscience ezonga na bande parce que la police n'y a tout donné bazali na kati ya des autres. Voilà, il faut préciser. Il y a quelques individus qui bazali ko sala moi dérapage na. Excellence, nazo biso na SVF tolbaki to banda osala projet mo c'est la police. La police tenga to panza na Kinshasa mobimba. Batango bakoyebana te tozwaka ba acte nyonso to mabe na bilongi na bango to transférer ngo azu ya koti boloko. C'est un projet otokoko vanda soki mokonza la police aza d'accord na biso tokoyepa na to expliquer projet tokopanza na bakwe nyonso to makambo ezo salama tozwelaka ba bilongi ba la police na ba acte to yeto tikele likola mesa moko loba yenda funda biso bya pota biso tokobana kozwa bango na ba acte ba osala to tiele likola mesa tozana la police te nana yebite. Nana ebite ke na butu so kutana la police eza plus dangereux que kuluna. Kuna kozo ki so me police ko bo mo pas au téléphone. Nana ebite mama na babomi po na biloko na e. Police interpellaka. Papa likambo saleza ka boyete salaka ngo boye. Merci, courtoisie OK. Police ni ya Congo sa temsa mutapese conseil. Po yemo ko azana nous conseiller te. Yemo ko azana nous limbisanga. Yemo ko azana ida ko pesa mutute. Donc tozana la problème sérieux, ce que dans le domaine o na Congo na Kinshasa na capitale. O epesaka soni na biso mona mboka excellence soki penda ba rebellion ezaka ya koboma ka mboka rebellion bato bakoza na 207 ba uti bandundu ba rebelle ba okota bakomi na maluku ba pesi 500 baleki bakomi na quartier ba pesi 500 wala ba rebelle bazoya kutela roulage apie 500 aleki balati civil bakoko mapeti na RTNC ba pesaka 500 basali pe mabe na mboka toza la police la police sérieuse c'était. Donc wana penda mutayebi mutunyo soto ayebi ata ba konza la police ba fani ba biki to sa ke lokote to za pe na lokote. Donc pour la police nanga kolobango te matisaka nga penda mote mais pesa nga pasi kanga na mboka moko Congo mais la police ezate te kolobaki la police ezate c'est trop dit parce que démissionnaire za ko sala musala o za ko mona na miso bato. Alors moi na mboka tromi vraiment na suka le loba moko na moi minute mokenda bande ko ba ko landa yo na sibu Congo plus. Merci pour na kosuki ça. Na pesi matondi na ba pasteur o ba observer ki ba mesure barrière lobby na église nanga ibetesta clean des solutions na Petro Congo pa Israël chamala na mona ki ezaki penda ndenge elongo bani to garda ki distance à 1 mètre et puis ba lave mezaki na porte thermoflash ezalaki to sambelaki ba imposition maboko ezalaki te makamunyo surtout ndenge lobamaki esalami. Donc makamunyo surtout lobi awa ezali ba idée makanisi o tozo pesa o est blessé ye alimbisi o pe azu ya itendi na ye asalele posa na biso ezali Congo ebonga posa na biso ezali Congo ke liboso na betaka CT ba o bazaka na Congo ka lokola pays ndeti biso to mona pasi pona nini nazaka na Congo na place ko nanger te na bima na Brazza na zo susu nini nationalité te ka Congo nga mboka. Donc un peu ça pour na ressources na message na pesi susu matoni na Zoom Congo plus et pesa biso opportunité ya koloba malgré ba situation ba conditions très difficile mais tous ça l'effort ya koya ko bima ceux qui bobengi biso et qui de liboso et pambwama mikolo koya to mona pe chaîne Zoom Congo plus. Merci na basoué no ya malamu pour na Zoom Congo plus wana bonanda ki mona mboka fakindala boyoki na bokebi nyustu vraiment makamunyoso ya lobby itali kaka yemoko za makanisi na pesi pour na mboka na biso et avancer souci na biso ezaki RDC ezonga na identité na kala ba bengaka eloka makasi. Kin ezala kin la belle neto ebela ngo. En tout cas, yo o link peto yamba yo numéro zali wana benga biso to yamba yo pe to ko yo pe makansi na yo po na mboka na biso et avancer. Botika malamu na na biso na YouTube au taper Zoom Congo Plus TV au s'abonner pe au partager information on a bande ko bazali sous informé. Merci, à la prochaine.